Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Kimia ezongi déjà na partie SRP de Mati du Congo na colline ya Tsunza esika wapi barabel ya M23 bakangaki yango pona koluka kosala ba bêtise topé ba violence oyo ba mesana kosala esengeli boye ba ke armée déjà a récupéré esika yango pe population azongi ko vivre malembe na ndenge ya kimia nyonso. Centre culturel pe artistique ya Kinshasa et kozala inauguré na 2023. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki wana pona ko visiter yango pe kotala ndenge nini évolution ya misala ezali ko kende cour constitutionnel a se prononcer dans 8 jours pona likambo oyo etali dossier Bukanga Lonzo oyo ezali ko sambisa mwana mboka Matata Ponyo oyo azali ancien premier ministre ya République démocratique du Congo pe Patrice Kitebi oyo azali DG ya FPI na dossier yango. Kasi esengeli ko bapeli susu ke population congolaise topé ba jeune kinois ba réagisaki na dossier oyo ya clip topé ya nzembo ya bandeko na biso ya impère oyo ba yembi nini to salité ezali ko lobisa Kinshasa mobimba surtout na ba réseaux sociaux ba réaction ezali ko uta départ et d'autres biso magazine Kanbe to kitaki micro na terrain pe ba congolais ba réagisaki na likambo yango pona koloba ete soki eloko oyo ezali interpellation na côté positif to bazali ko viser kaka kamoko ndeti na pouvoir ezali ba sujet oyo tozali ko proposer bino na édition ya mokolo lelo mardi 9 novembre KNB News première chaîne d'information en continu oyo na c'est un plaisir ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolanti malamu. Ezalaki prévu mokolo lelo na plénière na kati Assemblée nationale examen ya projet ya loi ya finance rectificative exercice 2021 oyo et salami lelo na plénière dans l'Assemblée nationale Castorozong la binongo avec force détail na édition na biso ya mokolo ya lobi. Kaka nena lobaki na ebandeli ya édition oyo na Rutshuru armée a délogé ba M23 na colline ya Shanzu esika wapi bachaki panique 2 jours oyo uti koleka kasi FRDC eloko makasi azalaki na terrain pe asali musala kitoko toujours kaka na cadre ya état de siège kimia ezongi bolanda reportage oyo. Depuis Boutou, il y a dimanche 7 octobre 2021, situation sécuritaire ezalaki confise na plusieurs localités à territoire ya Rutshuru, na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique du Congo. Na communiqué moko o esalamaki na presse moko le lundi 8 novembre 2021, ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba confirmer que renaissance ya ba mouvement ya M23 et Salemi Lisusu peut ba souligner que ba combattants ya groupe yango ba attaquaki ba position militaire ya Tchanju Peli Susuna ya Runyoni na yango yaki ko déstabiliser territoire ya Rutshuru. Ba mouvement insurrectionnel ya ba M23 ba attaquer ba position ya Shanzu na ya Runyoni na intention ya ko mener ba action ya makasi ya déstabilisation ya territoire ya Rutshuru pe ya ba territoire mususu na province Oyo. Déjà comme dans le 12 til le 21 juillet 2020 ba M23 ba attaquer sans succès ba localité ya Bigega, Ndiza, Mikenge na environ ya Shanzu na Nord Kivu. Na janvier 2017, même mouvement insurrectionnel Oyo Lisusu bayaki ko beta bango fimbu na ba FARDC po balukaki ko attaquer bangomba ya Sabinyo, Visoke pe Karisimbi na territoire ya Rutshuru. Ndege armée congolaise alobaki na communication na ye o etangamaki na général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole adjoint ya état-major général ya ba FARDC. Ba fait oyo ezali ko confirmer renaissance ya rébellion ya M23 oyo bazwaki ville ya Goma na 2012 avant ba se retirer suite ya ba accord de paix oyo ezaki signé na Kampala na Uganda pe na Nairobi na Kenya entre gouvernement congolais pe ba représentant ya rébellion. Lelo armée congolaise a affirmé que Nyon s'est mise en place pour neutraliser groupe armé oyo de manière définitive. Face à la situation oyo pe na cadre ya mission na bango régalienne ya ko défendre ba frontière pe intégrité ya territoire ya République démocratique du Congo
pe ya ko protéger population na yango pe ba bien na bango ba FRDC ba zui ba disposition nyonso oyo esengi pona ko faire échec na énième incursion oyo ya ba M23 na mabele ya ba congolais na oyo tozali koloba ba combattant bazali ko bunda pe ba FRDC bazali déterminé ya ko silisa une fois pour toutes na groupe armé oyo esengeli azala neutraliser de manière définitive ndenge communiqué yango et poursuivaki. Armée a précisé par ailleurs que attaque oyo intervenir au moment où République démocratique du Congo est engagée ya ko sangisa ba effort na ba pays voisins pour la normalisation ya relation pour améliorer situation sécuritaire na sous-région. Depuis que l'affrontement oyo éclataki dimanche na pokwa ba congolais est belé oyo bafandaka na cité frontalière ya Bunagana bango nyonso base réfugiaki na Uganda d'après Croix-Rouge ougandaise. Na juillet 2020 ba M23 ba affirmaki ki bazongaki lisusu na Rutshuru na intention ko combattre ba FRDC kasi quand bien même que ba affrontement ezalaki lisusu éclaté pe bato ebele bakufaki ba M23 balobi bazali causer la mise en œuvre ya accord de paix o ezaki signé na Nairobi na 2013 na gouvernement congolais na accord yango ba M23 bandimaki démobilisation na bango pe ko renoncer na violence nyonso pendant que gouvernement congolais na tout na ye à s'engager na ko mettre en œuvre processus ya mobilisation pe ko accorder amnistie na certains membres ya mouvement yango oyo ba commettraki ba grave crime na kati ya République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Kibongo, centre culturel et artistique ya Kinshasa. Oyo ezali kotonga makaka en face ya palais du peuple esika piba na mboka ba ko se retrouver na makambo ya ndenge na ndenge ya kitoko oyo ezali ko sala makuna ba studio ya minene ba salle de spectacle ya danger bolanda ba détail na reportage oyo. Et tongami la surface il y a 37 000 mètres carrés, centre culturel et artistique ya Kinshasa ezali méga infrastructure moderne. Oyo et tongami sur espace Oyo ezali en face na palais du peuple awana Kinshasa. Complexe Oyo et kozala bongo na grand amphithéâtre ya production, ba bâtiment connexe pe lisusu ba bâtiment administratif, pe ba auditoire ya Institut national des arts INA. Ba travaux nango ezalaki lancé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 2019 pe ezali ko continuer normalement pe moitié ya musala déjà ezali réalisé suivant constat oyo esalemi sur place pe rapport oyo ezali établi na ba entrepreneur chinois. Mokolo ya lobi lundi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki yemoko ko sankiri na ba avancement ya musala ndenge ezali ko kende au cours ya séance de travail oyo azalaki nango na ba architecte chinois. Sur place, président de la République azalaki rassuré pour l'aboutissement il y a projet yango sino-congolais il y a 100 millions de dollars. Suivant la prévision, inauguration il y a complexe Oyo ezali prévu pour septembre 2023. Na site Oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé qui les sous na ba ouvrier employé na ba chinois. Ba instruction et pesamaki pona ba conditions de travail na bango pe amélioration surtout y a côté salaire na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Cour constitutionnelle a se prononcé le 16 novembre oyo c'est-à-dire 8 jours après na dossier oyo etali Bukangalonzo Naomi Pila pour les détails. Cour constitutionnelle est s'est prononcé en principe dans 8 jours, soit le 16 novembre 2021 sur l'exception soulevée na défense na procès opposant ministère public na ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo na bako accusé na ye sur présumé détournement ya ba fonds destiné na projet parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Yango ezali nde o ebimaki na deuxième audience ya affaire oyo esalemaki lundi 8 novembre dernier autre cour à landaki na mutuya nyonso ba prévenir nyonso kokanisa Matata Ponyo ancien premier ministre P délégué na finance Patrick
Kitedi pe lisusu homme d'affaires sud-africain oyo azalaki présent na koyoka audience yango. Ba avocat ya homme d'affaires en cravate rouge basoulevaki ba exception relative na compétence ya cour constitutionnelle. Selon bango na kati ya salle ya cour constitutionnelle bakutaki ni président de la République, moins encore premier ministre oyo bazali les seules personnes ya kozala poursuivable liboso ya cour constitutionnelle to pe pénal. Ba avocat ya Patrice Kitedi bango ba abordaki na même sens dossier yango. Bango batontaki ko démontrer que client na bango azali kozala jugé na juge oyo azali naturellement ya yete. Na ba moyen soulevé na ba avocat ya homme d'affaires cour constitutionnelle et ezali compétente te ya ko juger investisseur étranger pe yango ezali droit pénal international. Président ya haute cour professeur Dieudonné Kalouba a répondaki na koloba que ezali affaire moko pénal pe na réplique ministère public a démontré que cour constitutionnelle ezali compétente car ba fait yango ezalaki commis na tango o Matata Ponyo azalaki premier ministre. Donc esengeli azala jugé kaka na cour constitutionnelle. Interrogé na ba juge ex-patron exécutif national, c'est-à-dire ancien premier ministre Matata Ponyo alobaki que azali totalement d'accord na ba argument ya ba avocat na ye pe réaction na ye ezali que esengelaki azala jugé wana te. Na boy homme d'affaires sud-africain a déploré ki confiscation ya passeport na ye pe azali kozela kaka justice et salema après débat cour azwaki affaire en délibération pe alaki ko se prononcer en principe dans 8 jours, soit le mardi 16 novembre prochain. Pour rappeler que Matata Ponyo anabako accusé na ye bazali poursuivi pour un détournement. Il y a plus de 300 millions de dollars affectés na projet parc agro industriel ya Bukangalozo. Donc affaire en gros etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Vous avez fini les Des chips et salemi oyo Beltesco atie na marché pour na bana pe mikolo ezali na goût ya kosakana te pe ezali moins cher kaka na ba boutique ya kona bino oza mobimba kasi zwa idée na reportage oyo. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo. Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na golia ezali ba snack oya Beltesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisa ozali kolia elenge ezali ko bakisa ozali kolia goût ezali ko mata yango ba benga yango croutos yango ba benga yango boom yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Beltesco biso to ka wana poto sunga poto créer habitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout.
lelo journée internationale ya économie sociale ba détail na Naomi Pila na élément oyo. Tomesana koyekisa bino ba journée internationale kasi lelo to proposé bino mois de l'économie sociale pe solitaire. En principe site ya ba journée mondiale et présentaka surtout mingi ba journée kasi le 9 novembre to bino mois où ils allaient dédier une économie sociale pe solitaire. Mois économie sociale pe solitaire et ils allaient temps annuel wapi se déroula kana mois de novembre wapi ba pesa ka opportunité ya ko découvrir pe ya ko comprendre ba forme économie na ko apporter na société en pleine transition. Mois économie sociale et allaient solitaire ils allaient ko viser ko attirer attention un grand public sur d'entreprise ya collectivité pe institution sur SCC na organisation ya ba nombre d'actions. Et à la Kabongo, comme manifestation, porte ouverte, visite d'entreprise, conférence, forum, atelier, formation, rendez-vous fictif, événements dans tous les secteurs d'activité, service à la personne, action sociale solitaire, culture, sport, insertion, développement durable, service aux entreprises, entrepreneuriat, médiatisation locale, régionale, paix nationale sous différentes formes. Journée à l'élo, ezali moko ya ba journée wapi tozali kotala. Lolenge esengeli ko partager misolo to pe ko luka ndenge nini ko épargner pour la société mobimba, c'est-à-dire dans mboka o ezali ndeti sous-développé koluka ko batela miselo pour que batunyon so baza na vie o ezali normal, c'est-à-dire que motonyon so azali na droit à vivre décemment et non cause na ramo ko ezali très élevé pe ramo susu ezali trop bas ezaka mabe makas, alors que na société tozala kana 3 rangs en société motona moto singela zala na rang na ye kasi a vivre malamu lolenge azali ko travailler pe ko bénéficier na misolo o ekosunga ye na libota na ye. Kasi na ba société mingi ezalaka na romoko oyo ba bomba kambongo nyonso pe ramo susu bazali konyoko makasi yango ezali mabe makasi yango tokokuta que ba rom moyen na ba société mingi ezali te tokokuta ka ba riche na ba pauvre yango ezali injustice sociale, alors que ceux qui riches ezali ko vivre parmi ba pauvre mingi ezali insécurité pona ye na cadre régional lo yeba ko sunga muninga se développer lukela ye ata formation moko ko permettre ye asala azwa connaissance asala musala na ye na niveau na ye pe a gagner mukie na ye ezali très important au lieu que batunyo so ba dépendaka la moto moko to pe na couche sociale moko boye yango ezali malamu te na cadre mois de novembre to simba na maboko elongo to bunda to tonga société moko kozala équitable équilibré pe o ebisika batunyo so ko va na Kenya Kinshasa et l'équipe partout. Kindoki politique moko ya ba émission oyo KNB News ezali ko proposer bino na chaîne na YouTube kota o s'abonner po bilengi ngeli o raté amoté. Voilà différence ya buto ba bengi homme d'état na homme politique to ko qualifier na ebité ezande na niveau wana. Un homme d'état azana vision. Il faut la loyal et wanande école bisotozali. Ceux qui ont eu micro na yo tamboli tuna mutu nyonso na mboka ayebisa yo mabe ya papa ingele aomona note. C'est un homme droit. Ye azali mutu te oyo lelo parce que ba o ba ke boye biso peto ke ya ke na loyenge te aza mutu a réfléchir saka. Et nazaka ne sengonga ita na zoloba na bi nzambe asala ki apesa ngai papa malamu na politique. C'est toute une école, hein? Au Bengi, papa Ingele photo, c'est toute une école. Vous espérez à quoi en 2023, par exemple, que FCC se révèle et souhaite que vous reprendre pouvoir, par exemple? Écoutez, maman, Tozali na lingomba oyoba Bengi FCC. En termes de bilan, je peux parler même en termes de bilan, je vois même Yandeo Kabila. Kabila zana bilan, oyo asala pona mboka oyo, hein? To katango na ndenge ya mukuse Kabila kuti mboka oyo déchiqueté morcelé na ba républicaine. Il a fait un effort à réunir mboka pour constater que zali pananguba à réunir mboka un gouvernement où existant na nuté na mokili to moni yango na Congo un chef plus 4 vice-présidents na simana
mais andima au nom de la paix. Mboka ezongi ndenge ezalaki. Kabila kuti mboka oyo ezalaki ata na constitution te. Tozalaki na mobeko oyo likonzi ezomema mboka ezalaki te. Na 2006 adopté mboka na biso na constitution. Kabila ngai na botami na tango Mobutu. Élection to bandoka on a bamboka mususu. Méditant ya Kabila, nous avons vécu ensemble organisation ya d'élection 2006, 2011 et puis 2018. Donc pour dire que le monsieur a marqué son temps. A marqué Tanaï. Et tika lipe na bao baza koya. Parce que c'est par Kabila to se souvenir que mokonzi mon côté a koki ko régner sous atika li a vie. Et yebani ki azana deux mandats. Premier mandat à Saïl Malam, deuxième à Saïl Malam Mabé accueilli. Tobo Sanate, les pères, il y a alternance politique en RDC. C'est Joseph Kabila. Prière à Congolais, nous sommes qui quand est-ce que Tokomuna, des présidents, l'ancien et le nouveau, n'a qu'à Tchambo Cannabis. Mais pour vivre en avec Kabila. Et en Afrique, c'est un professeur, ceux qui n'ont pas fait, hein? Pour une fois au monde, Moutou la majorité a cédé pouvoir dans l'opposant. C'est pour une fois en Afrique. C'est toute une leçon au Kabila appelle ça en Afrique. Alors, Moutou ya boye koma boye ko funda e kaka na mabe. Bozo bosa na o ya malamu sala. Bandeko ba finga ki lobby Kabila ndoki. Baza lelo na kati. Okoye bisange loko malamu moni kati na pango. Ya malamu izate. Loba na point nini baleki Kabila na malamu. Na moni ata point mogote ba imboka bazolanda. Ba hérité mabenyo. Mais c'est plus que ça. Auto de crier qui lobby lelo et lekimbe ndelo. Hein maman. Donc pour dire que tout le bakapone sengwa ko lobate. Et ben mususu bazo kende plus loin. Mais je me demande est-ce que bateau ba raisonnaka. Oh non, mboki kufaki 18 ans, ndengeni biso 2 ans, 3 ans. Mais écoutez. Tant tata mokonzi Félix azwe bongawana. Ayeba ke mandat na eza 5 ans. Ayeba ki peke mboki za kokufa. Pourquoi andimaki yango? Pe alaka biso ki a relever yango. Parce ayeba ki a osala 5 ans. Donc c'est pour dire que na sommet balela raté, va trouver une solution. Soi-disant à sa vierge. Nini to salite ba Congolais mingi surtout ba jeune bazali komi tuna ezali nzembo oyo ebimi mikolo oyo ezali ko sala succès pe ezali ko lobisa bato mingi na ba réseaux sociaux puisque ba réaction ezali ko uta partout ya bato ya ndenge na ndenge ya ba classe sociale nyonso oyo bazali ko réagir na likambo oyo est-ce que ezali interpellation topé ezali eloko moko kaka oyo ba créer peut-être pour na ko viser classe politique moko songolo to pakala ba kino ba réagisaki à propos ya nzembo oyo na micro ya Peki Ilunga. Ba Congolais et belé awa na ville ya Kinshasa bazali très touché na nzela ya sortie officielle ya clip oyo ya groupe ya ba musicien na biso congolais na kombo ya MPR oyo ba yembi nzembo oyo ezali na titre Nini to salite sorti na yango esalemaki mokolo ya vendredi 5 novembre 2021 na ba plateforme nyonso ya internet pe lisusu na etandoike sadi bato ya ndenge na ndenge batali nzembo oyo ya groupe MPR ebeti lisolo tope etalisi situation difficile oyo ba jeune Congolais bazali ko vivre malgré 61 ans ya indépendance ba prière pe ba effort ya ndenge na ndenge oyo ba Congolais basali ezali message moko fort oyo ezali adressé na population congolaise mobimba pe lisusu na ba dirigeant oyo bazali ko gérer mboka kasi côté mususu pe batu mingi bazui yango na sens ya bien te po mingi pe bazali ko critiquer pona koloba ete ba jeune congolais pe na ngambo na bango bazali na part ya responsabilité batika kaka responsabilité de sona ba kondité bango pe bazali na ba bêtise na bango oyo misusu bazali ko prôner ezali pe ko baby sa mers
pe ezali komema mboka na biso to pe komema ba jeune mingi na délinquance. Pona biso magazine KNB tokitaki pona kutuna quelques jeunes congolais nini bazali kokanisa papa ya nzembo oyo pe ezali kolobela bango nini. Na moni yango isa bien pona nga eza bien parce que eza ko beta histoire ya mboka na biso. En tout cas vraiment to marché ba moté. Notre pays eza pays moko bo eza doté na ba potentialité belé. Eza pays moko bo il y a pas de lâche, il y a des gens qui sont motivés à travailler mais il y a pas de boulot. Il y a pas de boulot, il y a beaucoup de chômeurs. Bato bazo tanga ebelé mais baza na place o bakoki ko exercer métier bazo tangela té. À chaque année, à chaque mois, à chaque période, ba diplôme bazo bima, ba gradué bazo bima, ba intellectuel bazo bima mais ba ko sala musala na watu. Ba ko sala musala. Donc Nzembo wana pour moi eza vraiment inspiration makasi. En tout cas coup de chapeau na bango. Ba yemi Nzembo na bango vraiment kitoko. Biso ba Congolais surtout nous les Africains. Telinga ka vérité. Vérité mutebo mabiso. Même la famille botami, sans le bilan de la vérité comme ça, ali la rolingote. Et si tu vas le bagamingi, va bien le bagamingi. Et c'est éducatif. Et c'est l'attaque que nous avons dirigé sur le lot. Et tu es bango pour t'avancer. Et c'est que nous quand on combat président ça peut na batuna na gouvernement. Alors, tant que le même kamboka, et ça unissons nous. Premier ministre ça, gouverneur à Boyaza, gouverneur à Boyaza, tous sont en agriculture, il y a sécurité intérieure, tous sont en pompe que de libo. Liboso. Tenje mwane kangi. Pour moni, baterika ba politicien te ba nina ba pasteur, to sambeli to mona clair, to gêner ni to gêner te, nini to salité. Un tel absolu ba gêne, to souffrir. Toi mboka ya pays ba pays vaste du monde. Eza makambo belé ba kolta ba kolba to mona ngo te to sala ngo nini ni to salite to tangi ba classe ba licencié ba nini ba suki na cabine to sala nini papa biso jo soko maka pasteur mwana koli nani boy tala ba kuna nde batoni ba yembi ce qui est vrai ba appelé nde biso na ba conduite oui c'est ça ba député ba retonda na parlement musani ba sala tala peuple ba lobela su biso oza ça c'est un licencié que ça cabine. Mais biso to yebi que tant aussi si licence mbala moko ke zu boulot ndeti to te na bangola tant aussi samba mo musala mbala moko yebi que na saki boyeboy mbala memo na mamuno e comme le lot si classe comme ko se ba père ana kala tilo ba siama na ba poste ba bujaka te ba komo vanda na bonga ba cha ba kisi ta ba degré ko biso ba jeune to sala juste les gens na mabete hein to na démocratie dans la démocratie. Il faut que tu aies un bongo, il faut que tu aies un rapport et révéler la conscience à ma cause. Les gens ont ma bête, ils ont bien, ils ont un message. Les gens ont ma bête, les gens ont ma lame, ma conduit, ma député, ma licolo. Tant que moi, c'est moi conscience, les gens ont ma bête. Tokanisa ke responsabilité ezali partagée côté ya bakondi et sengeli bosala quelque chose. Pona koluka ko remédier na likambo oyo po boyebete papande achaka ordre na kati ya ndaku mokonzi ya mboka l'état congolais nde azali papa population azali bana yonde fo pesa ligne de conduite yonde fo l'axe exemple po bana bato sayo kasi côté ya ba jeune pe yo pe jeune congolais sikanyo sozwami ozali na part ya responsabilité oyo esengeli omema lokola apport na yo pona avancement ya société kasi pona ba congolais mingi chapeau bas na bandeko ya MPR pona musala kitoko basali po ezali interpellation na congolais nyonso ko banda na dirigeant tikino na petit peuple ayoka message oyo pe abongisa lobby esika asalaki mabe Kinshasa eleki partout. Na sport esengeli koyeba ke Sa Majesté Sanga Balende aganyaki bongo bana ya Fibo FC Renaissance na score ya 3-1. Ba détail na reportage oyo. Jeudi en Vodacom. Sa Majesté Sanga Balende atalisi ke azali mukolo face na équipe ya Football Club Renaissance du Congo. Mokolo ya lobi na score ya 3-1. Match oyo betamaki lundi 8 novembre 2021 na stade Kashala Bonzola na Mbujimayi. Club ya Kinshasa azalaki bongo pini na ba Ange pe ba or ya Mbujimayi aprobi ya Walema Alidor na 40e minute ya Kambu na 48e minute pe ya Omwele na 77e minute pona
3-0 avant reddition ya score ya ba Orange et ya Kosalema na nzela ya Fahad Bardiro na 81e minute pe et komaki kutu na fin ya match. Alors que Bazala Kobima pour la toute première fois, il y a victoire na bango na saison Oyo devant Chikuku na 2-0 vendredi 5 novembre et l'équipe Renaissance a yeko beta mafimbu na Sangabalende. Oyo abeta kalisusu balete depuis le 20 octobre et l'équipe na bongo club ya Mbujimai abeta ki lisusu championnat te na ba raison ya ba problème ya ba vol oyo bande ko atterrir lisusu te na chef lié na bango ya province ya Kasai Oriental. Na bongo Renaissance atikali 14e na classement avec 6 points na 7 matchs aussi abeti en raison ya 3 matchs nuls pe 3 défaites na victoire moko. Sangabalende pona ye azali siko 13e na classement avec 7 points pe abeti déjà 4 matchs kaka. Donc esengeli koyebaki ba gagner 2 matchs ba poli match moko pe ba sali nul moko na kati ya compte na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance. Peu fidélité au Bozali Golembate Kopé sana KNB News, première chaîne d'information en continu na Lingala. Édition, il y a mardi 9 novembre 2021. On a un plaisir. Il y a présenté Bino Yango, rédaction Bawarrior, toujours. Et Zali Wana pour la Moussala qui toko pour la CP Sabino. On a les 2 caméras Oyo. Na Oyo, Moutazala qui wana, Kombo na ye, Hervé Zaka, double pomo, Pena Régie, et Zalaki Bongo Papa Timothée KMB. Édition, et Tamaki Dada, Naomi Pila. Toujours en coordination, il y a Grand Lion, il y a communication, Jimmy, Mukende Chimanga, Tokutani Lobi. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino.